L'histoire du jour de Kina TV, la championne, moi si nanga ya kufaka, moi si nanga kufaki, mais azonga koya koboko la banana pendant plus d'une année. Suivez l'histoire du jour na Kina TV, oyoka mama ya bana akufaki, bakondie, mais azonga ki na ndako na yepona koya koboko la bana. Suivez l'histoire du jour si c'est la première fois au monde ngai, s'abonnez pour na la partie, il y a une grande famille à Kina TV. Suivez vraiment vous allez décider, suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne m'a dit, dit qui n'a donné quand on était là, Kema Fumbe en direct de la Suède, gros coucou n'a pas abonné, nous sommes Kina TV. Et je dis bienvenue à un nouveau abonné, sentez-vous à l'aise, ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Sans oublier les sponsors officiels, il y a Kina TV, mon vieux Benz de la moto 4x4 à double pression, il y a Suède. Bana ya Congo, bana ya Afrique, bana monde entier, boyo kalisolo. Isolo où t'es pas papa na biso Ndeko Gilbert, à partir à Libreville, à la championne. Voilà un peu sa témoignage d'anga parce que ma cambre comme l'anga na vie. Na luka komeka ko comprendre yango. Na luka komeka ko comprendre le lenge, mais non nous n'avons solution te. Moi si nangai, to fanda kanaye pendant 12 ans. Tobota bana biso misato. Mwana ya misato azalaki na maboko ba 8 mois. Cousine ya mwasi nanga mwana ya mama kulutu na ye la championne abalaki penza libala moko malamu. Abalaki libala malamu akomaki vraiment pe kosunga famille. Donc biso pe tozala biso na makoki mais makoki te ke ya ebele ya kolikela te to bande ko vivre normal et puis mwasi nanga azalaki mwasi makasi. À part que moi, c'est ma casse la championne, c'était une femme tendre. Azalaki mutobandondo. Naza mungala. Vraiment la championne, elle azalaki so okutani na mwasi oyo azomsaka mobali na nzela. Parce que avant mwasi nanga vraiment azalaki mutano wengine azalaki mutu ya basi mingi. Mais maman ya bana ngai donc elle était tendre. Je ne sais pas comment expliquer, mais si on a bien décrié, donc c'était une femme forte, c'était une femme tendre, donc maman oh yalinga qui vraiment bananaye, donc il a se retrouvé qui n'a vu, donc azala qui moi si malam pour nangai. Par rapport à biso, et qu'on a biso, et si qu'on a outil, donc voilà, pour vous comprendre, pour na boina loba mingi, de l'engin de combat la loba qui, donc ezaka ye, mais tant que kuta na moi si na maman bananaye, vraiment azala qui moi si mo ya kimia, une femme tendre, donc une femme forte. Asa ke sengo na ye a se retrouva ki na vie anda soko beta ba côté te ko linga o boy vraiment te afana ki vraiment poser ba comme ko tala nde vie na bango eza ko kumba bango ndeko ya mwasi na yo ya bezali cousine na ye mwana mama kolutu na ye après libala ayi kozwa zemi vraiment zemi wana isala ki complication makasi donc ndeko na ye akende ko bota par césarienne. Par césarienne, abanda ko bota normal, akende ko bota normal, mais ko koma complication, tension bandi ko mata, donc makambo kaka. Pour moi, si nanga zalaki parmi bandeko bakende ko accompagner mobali ya cousine pas zalaki na parce que cousine ya moi si nanga zali mwana mama kulutu na ye, bazalaki vraiment boy. Bazalaki vraiment boy. Na fonga la parenthèse bandeko bolé misanga pour batu mingi bazo ko makete la championne au répéta kama loba mingi. Excusez-moi. Ceux qui ont la facilité à comprendre une seule fois, ce n'est pas tout le monde. Ok? Avec 3 ou 4 000 personnes au Barota, il faut les soleils à la boîte pour comprendre. Exemple, les alliés dans la classe ou dans l'école, même les sommes, mais ils ont un pour comprendre plus, ils ont un pour comprendre. Donc, il y a les premiers, il y a les derniers. Il y a un ça, il y a un pour répéter. Pour avant, ils allaient la championne qui est dans le monde, ils comprendre. C'est pour cela que il y a la sûre que batu va comprendre les solos. Donc, cousine, il y a des quoi appeler les solos, cousine, il y a moi, ça, des quoi appeler les solos, à Kenda Kobota, et pesa complication, bande. Na ye moi si.
na mwana babikate bakufa. Et pesa ki mwa matata nungu na libota ya ndeko ya pesi ya libota mwasi ya ndeko ya pesi lisolo. Donc na belle famille na et pesa ki vraiment matata bandoki bakangamaki. Mais nde toyebika ndenge ezalaka mama ya mwana, donc mama ya cousine ya mwasi na ye aejijaki ke bakende kokunda mwana na ye na mboka. Abila champion na mboka ya mwasi na ngai na bandu eza donc na lo ba 3h30 de Kinshasa. Donc eza ba mboka pende ya misika te. Basalaki programme bakotisaki bembe na morgue bato bafandaki vraiment ezalaki ebembe matanga moko ya epesi mbwa boyi po belle famille bale kokanga na bandoki. Lokola mwana abalaki libala ya malamu soi-disant mama na ye. Donc bandeko mosusu ya mama basepelaki te na biloko epesamelaki bango. Donc il paraît que bakabolaki biloko yango avec injustice. Yango nde kibondoki ekotaki. Donc il faut akende kokundama na mboka po basala nini basala bikila. Oya sali ndenge wana ifasala nini yepe fa futa. Yepe fa sala nini alela. Oya lelisi ngai wana bokilo. Donc mama ya mwano ya kufaki abi moto ya lelisi na moi makasi. Yepe fa sala nini alela. Yepe fa sala nini alela. La championna basali ba programme et bembe kotaki na morgue batu bafandaki vraiment azali nde kwa mwasi oyo tomesanaki na ye. O tomesanaki na avant bala. Donc vraiment azalaki cousine moko proche na mwasi na ngai. Et pesaki vraiment passe. Donc mon mwasi na ngai elle était abattue. Elle est tellement mingi que même moi no ya suka donc libele donc akataki mabele. Pourtant on ndeko na kufaki maman na biso o ya kufa ande ko melisa bébé na libele. Donc elle est qui tellement mon ndenge zala rakete otiki mwana na ndako okei na ndeko na yo liweke kokuta e. Donc vraiment isala ki ba rebelle. Ba maman ba yebi donc moi ko pesa so mwana libele zala ki te pour ce qui libele koma ki ngai mabele koma ki ngai. Donc mukolana pe kaka bébé o ya 8 mois libele katanaki ba komia ko pesa ba ma ya sikra et tout. Donc wana ezala problème tabi mais moi si na ngai alela ki ndeko na makasi. Alela ki vraiment ndeko na makasi. Basali programme et bembe ekei mboka. Abila champion to accompagnaki. To accompagnaki parce que au moins ezala même ete siko bali mutu mususu soka kufi soki oza proche na ye et comme lokwa yondo kufeli. Vraiment moi sinanga azalaki touché makasi. Azalaki vraiment touché. Totika ki bana na biso même mono ya bébé ya 8 mois wana totika ki ye na bano misusu. Bandeko babota ki bana misatu et pa ya leki ya papa wa pesi lisolo ndi azalaki na ndako na bango na bafutelaka pona kotala bana ya ndeko na bango bakei bandondo kokunda ndeko oyo akufaki. La championne ekomi kuna matanga salemaki. Mais vraiment ezalaki matanga moko ya mawa. Matanga moko ya bakization ke yenda salibo engai te, yenda salibo. Vraiment ezalaki te oko bombo bente bote. Et puis maman ya ndeko akufaki, maman ya cousine ngai alobi ke moto asali lolenga na yepe akolela. La championne bato bafanda nga na fanda kiti. Na fanda kiti po ezambo likamo na ngai te famille na ngai te biso loza mibali oyo to bali na famille. Donc même mbanda nanga akendaki na mboka kokunda mwasi na ye. Vraiment bato ba accompagnaki même des fois quelque part na quartier bazaki na mwa ba mituka, mwa ba collègues. Donc vraiment bazalaki bango moko te. To salaki mwa cortège ate ba 30 à 35 personnes y compris na nini na corps ya belle sœur nangai. La championne ebembe fandaki basali matanga balobi bakoki koloba basali pe kombo na nini ba cérémonie. Donc même ata bakonza mboka bafandaki donc basepelaki na liwa ya mwana wana te po ezali liwa o ezalaki permis te ezali liwa o il fallait pas esalema biso toza bangala makambo na biso nyonso tolekisa mboka likolo vraiment motaki kobota attention emataki ekitaki nde yango wana me ndenge nini ekomba midi à 14h. La championne 5e jour à matanga 5e jour à matanga po tellement mwasi na ngai azalaki wana moyeka ya kotelema kokende te po il fallait tosala pe nini tozonga 5e jour à matanga nde na lobi mbanda na ngai o akufelaki mwasi tokomaki vraiment famille aza moto na koke kotika eka ndenge wana te makambo na nesili te ale te nazonga te yepa yaki na quelques membres ya famille na ye kokunda mwasi babalaki. La championne 5e jour après belle-sœur nanga kokufa 5e jour après belle-sœur nanga kokota na mabele. La championne
mwasi nanga alala alamuka te. Mwasi nanga alala alamuka te la championne. Mama ya bana na ngai alala alamuka te. Alobaki ka mutu pasi. Vraiment, alelaki kaka mutu pasi. Na ese na lobi mama c'est normal pour oleli mingi. Oleli mingi. Avant wana mwasi nanga oya koyebisanga parce que moko moni matu so ba comme na niveau moko boy ata mabeza na ba famille to bomba na so eloko te. To ya kosolola. Ke papa, kuneza ya matata eza ya kuyinda. Bakangi mama na biso ndoki. Donc mama ya botelanga mwasi ye pazalaki na matanga kuna na mboka na bango na bandondo. Mwasi nanga lobi chéri bakangi mama ndoki. Na on comprendre te. Donc makambo ngezo nubama nazo yeba te. Donc mama kulutu aza vraiment ya kolela. Mama kulutu aza vraiment ya kosilika. Tala tina niveau ta onaoke no kosimba ndeko mama pona kalme ya so bana kosimba ngaite mama na onde mutu alukelinga pasi oyo. Mais lo lenga lelisinga yepa kolela. Lo lenga tlengisinga alelisinga yepa kolela. Lo lenga tango singa maya miso yepe ya kolela. Lo lenga tangisinga miyo nde yepe ya kotanga miyo. Abi mwasi na ngai ndazo yebisanga mama kulutu na ye. Ndazo yebise lo lengi wana. Po ba uti kishasa bango nyoso ba mesana na ndekwa mama tango ndekwa kufa ozolinga le mso kalme ndekwa mama na yo. Ndekwa mama abi ko simba ngai te. Ko simba ngai te. Mama na onda za na hotel ya makamo bandeko. Soka yebaki ndenge nini papa apesi lisolo na tuni pe na be mais ndenge nini mama kuluta mwasi na yebaki ke ndeko na enda bomeli mwana no bela champion na yebite. Soki yepi mama kuluta zalaki muta misala na yebite. Mais wana eza mwana na bango wa zalaki mwasi na nganda yeko yebisanga ke bazokanga mama ndoki. Tala kutu na lina kalme mama kulutu na ndenge ka mutu azolela na pasi alobi na ngana simba ete mama nde mutu alukeli pasi oyo. Bandeko 5e jour mwasi papa na biso. Papa na biso Gilbert alala la muka te. La championne mwasi nanga kufa atikala na mboka ya ba mama na bango. Akufa la championne. Akufa. Incroyable mais vrai. Nafanda ka lokola kizingi. Na yebelo ka usala te. Na komotala ka batu na misu. Batiaka ta munoko balobaka ta sika yo oyebi. Mboka ya batu. Mais moi, c'est dans les laïcs à mon tout passe. Quand n'habite maman, oleli mingi. Oleli mingi. Oleli mingi. Depuis ça, maman, tango et comment olela kaka, olela kaka, olela kaka. Yango on est normal. Mais quand on sala nini, on peut me ça mon tout. Ezali, mon tout passe kaka ban problème, on sala nini koleka. La championne, moi, ça la mukate. Ndi wana sko maele eko zonga. Na tala mama kulutu na ngai. Pardon, mama kuluta mwasi. Afanda ka boy na matanga ya mwasi na ngai. Alela te o boy te. Na banoko na bango, na bakonza mboka. Liwa mwasi na ngai zalaki lokola match nil. Liwa mwasi na ngai zalaki lokola ke ndokyo asalaki ndokyo abomaki kuzini ya mwasi na ngai ye wana nde baleki mwana. Liwa mwasi na ngai zalaki lokola kete preuve à l'appui. Mwasi nanga kufi la champion. Mbanda nanga so tuna bime mbanda. Makamni to mona. Makamni to zo mona awa. La champion ye kutu a se calma ki déjà ta mukie na moi nini po a comprendre ki menga na no comprendre te. Makamni bande ko lekela ngai. Famille landanga ite po ezala ki makamna ngai ite me ba connaissance ka ndenge za ba na quartier o pe ba yeba ki nga me vie boye to et tout vie. Ba yeba ki na yaki na mwasi na ngai me ye atikali la championne basali makambo vraiment na dégoûta ki famille ya mwasi na ngai tango bafani pona koloba o bana biki mongala na ngai yabi soki na moni bino boye kotala bana na kopapa bino machette soki na moni muta kotia makolo na lopango pona koya kotala soi-disant bana na olanda bino na machette po oyo ya bino bolingi ete bano bazana makila ya bangala bazana makila nanga bolinga pe bango te mutu na komona abila champion le kambo nazo mona on loba na telemela bango penza na mona na ba chef coutumier libote vanda na pe mutu akomeka koya kotala bano ya ngai oyo ya bino bolalisi boy na moi makasi
kake ezangi mbule bete tie mutu na se ki bondoki na bino e mone na miso makasi boye ko boma bano yo bazana na makasi bino ba mikolo bozo vivre nano bino mikolo bozana bon moi la championne wana ki mungane salaki na bi muto na ko mona na ndako na ngai na kolande na machete mama to simba nzela to zonga Kinshasa même famille na ngai yeba kite ki mwasi na nga kufaki le temps ya batikali ka ko kamwa batikali ka ko kamwa ba o ba ngai balanda nga la championne mutu ke kufela ki ba rona nzela ba komate donc par rapport ya nzela trajet bazalaki nango de wana ti esika na mboka ya mwasi na ngai ezalaki musika par rapport ya Kinshasa ba benda bango moyeba ya ezate na zonga ndi na yebisi bango likambo elekaki na biki te likambo ezalaki boye ezongisaki boye la championne mwasi akufi na lopango tango na koti pona koyebisa bango ke mama intel akufa bayambanga na kolela la championne nazalaki mobali me na fanda na se azalaki mwasi malamu pona ngai. C'était une femme soumise pour moi. Elekela ngai mais la vie devait continuer. Atikaki na bana misato moi na bébé à 8 mois la championne de ça qui passe bandeko. Ça fait tellement de bien koyoka mobali a témoigner bolamu mwasi na ye. Ça fait tellement de bien. Baba ndiko continuer vie na bango après 2 mois ya liwa ya mwasi na ye abi maman la championne nande ko fanda na lembe échangère na avenue du marché de to ande ko futela to pango to ande ko futela ndako moko wana tango locataire moko bimi ndako etikali vide la championne mwasi moko aye kokota c'était une femme seule ye moko kaka aye kokota bandi ko louer ndako la championne elongi kande ezalaki ya mwasi na ngai te mama na ngai omoni makamususu nayebi ndeni na koyi koloba te po bo comprendre ngai te mais mwasi otofandi na ye plus de 10 ans nayebi mwasi na ngai ntango naoloba nayebi elongi kaka nde ezalaki ya mwasi te mwana mwasi wana na nzoto na makambo na ndenge akangaka liputa na ndenge asekaka ezalaki mwasi na ngai kolongola te kobakisa te azwi bana na ngai yambi bango boye bana na ngai babenga te o tantine mi José babenga na komba tantine mi José te automatiquement maman automatiquement babenga mwasi wana mi José maman la championne ngai moko kolo mwasi mo na fandi na otikala ko na fandi na otikala na zotala mo na ye moko mi José o ta nyozo kanisa mwasi na yo te na kanisa mwasi na ngate la championne apaka ke longi mutu nyonso amona mwana mwasi wana nzambe bala eko akokana na mi José akokana mama bana na elongi apart elongi la championne na tai na kotambola na mwa babiloko mike mwasi na ngazalaki nango la championne na mona epe ko tuta pondu azo tuta pondu lolenge moko nde mwasi na ngande ko tuta pondu mwasi na ngalingaka misili mi José soka lambi misili omo ndenge zalake ona lambi obike mi José lambi me mwasi na nganda lambi na te so bozo comprendre ngai to zena bana basi mibali bebo azalaki na maboko azalaki mwana mobali aboya mama wana te tantine wana te mi José donc pona bébé na ngai ezalaki lokola ki mama na bangundi mama wana tantine wana la championne ayambi bana na maboko okanza bana na ye tokoma pe kosolola na lobi te fona kende kotika bana epa ya mama oya boti ngai po boye na musala na bana ezopesa vraiment passe ata kozwa mwana musala mais ndako soki mwasi aza te ezaka passe le temps na bongsaka makambo bana bazonga na epa mama abila championne na douceur ya mwasi na nga mpona nini okotika bana epa mama yango nga naza na nga nano awa nakoki kosorganize natalaka bana ntango ozokende mosala eza problème te nga mpe nasalaka nini natekaka na ngai le temps yo boyeba kobongisa makambo nakokipaka na nga bana donc en bref la championne mama wana akomi kosokipe na bana na ngai la championne mama ya bana nango ya kufa abande kokanga suki kitoko mwana mwasi o mi José kaka nde mwasi na nga nde kokanga bana na biso ya basi suki ndenge ya bande konika bana suki
La championne, na oloba mwasi ofandi na o vivre na yeba mbula. Okoyeba. Je ne sais pas comment m'expliquer. Mais wana ezalaki mwasi na ngai nda zongaki. Mutu nyonso ayebaki mwasi na ngai na lopango. Soki amoni mi José okazo yebisaka, eh papa Gilbert, pardon. Nzamba sali yo grâce à son silo mwasi na yo. Bala mama mi José. Ozo mona te pendana ba nzoto ba kokana. Mutu nyonso na mama ya bota ngai. Na mama ya bota ngai vitala nzambe nda sala makambo. Azongisi le locataire mususu aye, mais ndenge moka na mama ya bentel. La championne. Bana na ngai. Soko beti ye na ndako akokima kuna. Akoko te pa mama mi José. Wana mama mi José. Kande mwasi na nga bande ko sala. Monika biso wa papa. Mwana soka sali buzo. Ba sali bêtise na école. Ba renvoye ye alozo beta mwana. Akimi. Nanda okatanti na mama mi José. Kande mwasi na nga bande ko sala. Au panza maboko bo. Eh papa. Ekoki oya kopesa mwana pasi lelo soka beli. Yo mondo ko sala nini. Oko somba kisi. Pareil. La championne. Obi ke tang mi José sali bo. Natikali. Kake longi. Mais nyonso. Nandenga zo loba. Nandenga zo sala ba geste. Mama ya bana na ngai. Wana mwasi na ngesi akufi plus d'une année. Bébé na biso wana. Oazaki na 8 mois. Abenga ka mi José ka mama. Mi José kenda koteka na mwana na mukongo. Ye afana ka koto nga na afana ka koto. Donc aza wana ka pona ko bakelela nga bana. Pona ko bokolela nga bana. Ko sokola bilamba ya bana kotanda. Wana na lopango bazoloba, eh mais papa Gilbert, yozo mona teke mwasi oyo. Azo mitika ye moka lingi libala. A part kake longi donc mwasi na yo kolongola te ko bakisa te na elobeli na gentillesse la championne. C'était une femme douce. C'était une bonne femme pour moi. Siko elongi ya mwasi na ngai te me makambo nyonso mi José azalaki nango ya mwasi na ngai. Donc ofanda babi soki na otale na otika bi o manki mwasi no ozo manki mwasi na yo la championne na esekeli. Na esekeli na nde kotikala. Abiye bisanga na mwasi na azalaki ndeni. Wanga loba mwasi na ngai azalaki ka neti yume kake longi. Na lobia pa elongi nyonso ya yo na kolamba na kokipe bana na koseka na makambo nyonso emiki miko salaka. Donc mwasi na ngai. Mwasi na ngai. La championne. Bébé wana 8 mois avant na kola. Ndenge mwasi na ngai nde ko bondela mwana. Apa kaka banzembo mususu ndezalaki le mususu ya wana te. Menda nde ko bondela mwana la championne. Nga mwana nde ko tikala. E banda ko sala nga moko nzoto malili. Nazo ka nzoto malili. Ezo sala nga malamu. Ata ko linga e banda ko sala nga malamu te. Po ezalaki lokwa mwasi na nga me mwasi na nga azongi. Et à cause de la jour, papa n'a vu son Gilbert. Alingaka lia mwamba. Kabila championne. Et si qu'on a confirmé que wana mwasi na ngai. Et si qu'on a confirmé que na lia ki mwamba ya mwasi na ngai. Et si qu'on a confirmé que oyo aza mwasi na ngai. Kabila championne. Na mobali. Limbisa ngande konanga mwasi. Mais na yebi différence. Ndenge na kendaka na mwasi na ngai. Na ndenge peut-être na ndeko kena makamu. Na yebi ke no mwasi na ngai azalaka boye. Par exemple, inti ya mwasi na ngai ezalaka boye. Bakri ya mwasi na ngai soki alobaka nzambi wani na yebi po azali mwasi na nga tofandi na plus de 10 ans. Yango nazoloba les jours on a kushaki na mi José et za jour on a confirmé ke mwana mwasi wana aza mama ya bana na ngai. Bandeko mobali nyonso ayebaka. Bon nyonso tout est pour mibali mususu na lavo euta ko leka lobi boyokaki mibali mususu baki para na bango te. Mibali mususu ana besoin yeba te ke mwasi asalaki inti ou bien te. Yeso ki aye c'est bon. Mais ana mibali mususu avant ye nanu akoma akosala nini akotala kete mwasi na ngai aza déjà na ceinture de sécurité. Donc atato enterrir ekozala malamu pona biso nyonso. Ndeko papa Gilbert lobi la championne. Mwasi na ngai ba créer beta la confirmant ki wana mama ya bana na ngai. Et simbeli et saleli makambo nyonso na confirmant ki ezali ye. Et puis tango to silisi kolia mwamba na mbeto na biso s'il vous plaît. Mi José, Marie José, azotuna ngai, o mankaki ngai.
omankaki ngai namoni penza omankaki ngai wana na munoko ya mi José la championne eza wana nde nasalaki nini nayoka nzoto malili na bangaki likanisi na ngai makanisi na ngai esuka kaka jusqu'à partir à wana ke na lie mwamba na sepeli po na yebi kete oyo makambo ndenge nini oyo azosala loka mama bana na ngai ale ye penda lobi na ngai mi José atuni ngai omankai ngai mobala tuni na ndenge nini abite na moni penza omankaki nga penza ozalaki penza na posa penza makasi olimbisa ngai omankai ngai la championne nde na lala pongi ezalaki na babutu na lala pongi na lamuki ba 17h ya jour suivant presque 18h bana bakendaki classe bazongi mwana ya muke azoleka na ndako mi José alambi biloko aservi na basani ndenga servaka ngai bana baliaki donc asalaki salongo tango nga nalalaki na badra na biloko nyonso bilamba bana baketi ya bana akombola ndako abongisa bien la championne tango nalamukaki na se rappeler que te na kushaki na mi José mais esalinga malamu te na biti wo eza mi José te za mwasi na ngai akufa po nga moko na yebi la championne aza mobali mwasi obokendaka naye mwasi oliaka mwamba pendant plus de 10 ans okoyeba ba caractéristique ya mwamba na ye okoyeba ba cri ya betaka okoyeba lolenga azalaka pendant l'acte c'était pareil kolongola te kobakisa te et mi José tuninga omankai nga makasi na moni pendo mankaki ngai la championne tango na lamuki nazalaki lokwa na oyeba te nde na koyi ko expliquer donc na yo comprendre biki te mwasi oyo aza mi José mwana mwasi oyo aza mi José na tuni bana mama aza po bana nga babenga mi José ka mama babenga leka mama donc ozomona pena ndeka mwasi na nga azalaki na bana eza te ki otante kolongola te kobakisa te mwana nga mwasi akomaki na 8 ans 9 ans la championne akoki kokenda latili puta mama na babor ya mama te ya mi José boye mi José olobelo te akofandisa mwana na makola azokange suki akobeta ekoloba pe kande mama bangani yo kaka te ozala so batindi yo eloko kende ka kotala tando ke kosopa fufu yo zaka mutu likolo balobaka neti bazoloba te mosa zaka boye te kozela makambo batata mwasi na nga na yoka ekoloba ndenge wana azalaki makambo so soka solobo mona soki asutuki bato baotalo betenga na otalo mona a changer nini mais andaki koloba makambo moko bande kolakisa nga ke te mais ndenge ni azoloba ke mwana ayoka te asalaka makambo likolo na ndenge nini azoloba makambo lokola mwasi na nga lokola mama bana yo moko sani no kolekisa ngo na solo latina baninga na nga balobi ke te jebe yo ndo lingo mona mwasi na yo na nzota mi José mais la championne eza ndenge wana te tangu na lamuki la championne toluka mi José po eza na ngonga oto yebiki ayaka abande ko bima difficilement sa mono ya mukie mais mukolo wana tika mono ya mukie la championne ti lelo mi José azongate ti lelo dès les jours toliaki mwamba mi José azongate dès les jours on a comprenait na biki o na uti ko lala na uti ko coucher na ye ezali mama bana na ngai na lala pongi moko profond na ya kolamuka presque après 18h mais poni mola musaki ngai te la championne même ata musala mukana kendaki te mwana oyo bana oyo mikolo bakolaki déjà bien na mama nda lobaki babenga keka mama lobaki to tika yo sala nini opema pendant ce temps abongisi biloko asokola baketi ya bana abongisi ndako badra salongo na kokuta tala bilambe bele etandani na singa mama bana na ngai mi José azonga te la championne nakuta na basala nzambe babondela pona biso baloba peloko moko te mais ngai la championne ngai mwasi otofandi na ye pendant 10 ans plus de 10 ans na yebiki wana ezalaki mama bana na ngai na makambo e confirmation za mukolo na kushaka na mwasi na ngai eza mukolo na kushaka na mwasi na ngai la championne même nzoto apare elongi nzoto ya yoko bosa na yango te atuna ngai alobi na ngai omankaki ngai
na ko manquer ndenge nini po ngane non to kushate bien ami José non ba kushante la championne mukola liboso ngana nyaki na lia mwamba ya mwana après ba année à plus d'une année mukolo ya ndima ki koyana ndako na ngai to lala to lia mwamba isa mukolo nde na découvrir keke na lobi te oyo mama bana ngai njoto na omonaka okoyeko bosa nango te apa elongi makambo nyonso na ndenge na ye ya kosimba ngai ndenge na ye ya makambo nyonso c'était ma défunte femme mi Josa ke alamuka pardon papa na msala alamuka jour wana mama na biso mi Josa zonga te lobi na zela mwana mwasi wana azonga te ti garantie ahi osila bazali ko obligé ya kobuka ndako biloko wana nakende kopesa ngo na église abondela pona ngo etikala kuna na permanence eti basani babiloko babilamba na etikala na boya bana basala nini basimba yango na ekoluba mwasi na nga kufaka mais azongaka pona obokola bana ye po mwasi moko te akoza na bolingo lolenge mi Josa zalaka pona bana na soki ezaki bana ete bana babenga ye automatiquement mama sans obote okobeta mwana boye bakime pa na bango bakime pa mi José kaka nde mwasi na nga ndai kosala koleka papa ekoki oso beti ekoki soka beli aka yo mto bimsa mbongo ekoki ndenge wana awala mukana tongo akipe bana bake classe ayebike bana bakoya kaka nde mwasi na nga azalaki la champion ezana makambo mosusu ekomelaka bato na vie nde ozoloba oyo ekomela yo te koloba te kesalema te oyo yoka te koloba te kezala te ezwaka ka moto nalobi te kebondima po eza likambo ekomeli yo te okoyi kondima te neti papa azomeka koexplike ngai nazomona te ndeli na koexplike la champion mais mwasi obolalaka na ye pendant plus de 10 ans okoyebaki wana mwasi na yo nzoto ya ye makambo nyonso ya ye na ndenge na ye ya kosimba yo na nzoto na ye na bakri abetaka soki alobaki mami wani soki nzambi wana simbu mungo munani kaka papa na biso jibenda yebi mais alobi la championne mwasi wana konongola te kobakisa te mwasi nango ya kufa soki ezalaki ye te alingai azonga mais ndenge ezalaka kaka ozosola na mutu nayebi kazalaki na libota ngai ezalaki mutu na nde okendanga msala ntango na kozonga wana na bapokwa ofandi otala donc vi na ye penza comme tel nayebaki te mais nayebi kaka ke mutu moko ande kosokipe na ngai na bana comme si ezalaki bana na ye moko biloko nga nalingaka ayebi ke nalingaka mbisi ya mai nyonso te mbisi ya mai oyo ezalaki favori na nga ayebaki ke nalingaka yango sans autant nasala nini naloba obete nini te napesa mbongo mokolo moko boye asalela ngai mbisi ya mai lolenge kaka mwasi na nga kufa ndaye kolamba tango na kobeta lisoli pa baninga babia olingai tellement mama bano mingi okomi komona ye partout mais la championne na ye makambo na oloba mi Josa azalaki mwasi nango akufaki azongaki mpona koya kokipe mwana na ye ya mokie lelo depo akenda azonga te garantie sila baboka ndako moto mosusu ya kota nazwa biloko wana nasala nini napesa na permanence vraiment mokili makambo ntango wana mokili omona makambo ntango wana mokili okotanga yanti oyo mona te bandeko koloba te kesalema te ato yo okabanga lokuta c'est pas un problème mais merci pourquoi parce que bato nyonso to na betaka masolo bazali ba membre bente ba abonné à Dikina TV tango lisole beta maka tango pe bokomanga bozokanga lokuta basekaka mais malheureusement mingi ya bango bazalaka vraiment na nini na courage wana te ya kosala nini ya koloba take bandima ke la champion atiela biso ne fils kata voice na biso po bato bayoka alingi na epete mwasi na ye wana ayeba o mwasi no bazana ye lelo na Libreville ayeba ke abimaka na mwasi moko boye entre guillemets akufa donc ngana respectaka on est là pour na ko témoigner soki kutu yesu kutu bat nyonso bandima ete bon soki ondimi no ngati za